Le 30 août na décembre ndeko nyonso akobela makwanza mapalata pose koma lokola crocodile ere yango oyo obengi limwaka Dr Mogisho kiseko ya ofele yo pesa mbongo ya kisi atozalaka wapi ata na bashini wapi azimbwe osombi kisi ye moko na DHL lokola komi partenariat na DHL atindiki eliyo obengi Dr Mogisho na limwaka za affiché wana kisi na eko ya ofele le docteur ye moko so charge ya transfert ya marchandise na yo obange eloko te ya lebi ye moko azicharge na bino yaka awa nabengaka bino pamba te ngai moko nasali expérience tala bambula boninga naza kaka kutya tembe te papa yaka epa Mogisho tout est possible. Chers téléspectateurs, merci Nandenge Boza Koyamba Biso Nakati Yaba Salon Nabino et la formule consacrée à chaque fois que Masolo ezali, Masolo Yamunene ezali, Masolo Kitoko ezali. Quoique député national, mais Moussa Nangai Eza Yarokende, pour apprendre, Kolakisa, qu'est-ce qui se passe actuellement na proximité na biso, puisque tout ça na période moko tokyo bengango ya turbulence, oyo boza komona que Premier ministre azobi mate, abimi on dirait azate, un Premier ministre a comme le la biso kozela, proclamation, y a ba ministre a comme zela, bazolo ba consultation, mais apparemment eza batu déjà basi ba poni, oyo baza kolinga ko imposer et nous attendons. Et awa na kwe bisabino nul n'est prophète et pas naïe gouvernement wana tozomona lokola et kobimasa siko yote. Cependant, néanmoins, conjonction de coordination nazana acteur politique boko actif oyo akope sabiso en tant que spécialiste ayi bisabiso nanu makambunini ezoleka sur le terrain. Pour cet effet, na vozalanga mokote nazana jeune journaliste au tozanga raté tout ça là ba émission nabiso Fofana bonsoir. Bonsoir papa. Boni Tambo Eliezer parce que yoza motoya équipe tokomi wapi Tambo Eliezer Eliezer Tambo azakimia nenge pe to tikali na o biso pe tozana kimia Eliezer Tambo mona ko lo pa ndenge ba mesana ko binga azabi Toko, puisque vous avez très suivi sur Internet. Voilà pourquoi est-ce que tu as recevoir un acteur politique actif, Monsieur Toussaint Alonga, bonsoir. Bonsoir, Papa Molière. Esanga Ekoti Moboulou. Esanga Ekoti Moboulou. Donc, Maïzo Ningana, validation, liste, cache, qu'est-ce qui se passe? Awa, Premier ministre, Baouti, tout le bakonomé, makamoni n'est pas sur le terrain, tout ça alors. Bon, na remercier bino mingi nenge bondimiko yambangai. Merci mingi pe na ba téléspectateurs la télévision na yo Molière TV oyo balandaka ebele surtout intero ba portaka na chaîne na bino. Awa na ye lokola un acteur politique. Naza observateur au même moment na vie politique ya mboka oyo courbe dialectique nango ndenge eza kokenda situation to komi nango lelo opposition ya gouvernement et au même moment comme acteur politique naza komi estimé avoir des préoccupations et des droits à revendiquer comme acteur. Ça peut paraître un peu une certaine folie pour Nabatomusu Bagoyoka. Mais je crois que la politique ya Congo, na contexte nango, ezandengo wana, ezo senga rabiso de temps à temps, to délier langue na biso, to longwa na silence. Pour batubayoka biso. Donc, tu as na silence? Non, dans une certaine mesure, on n'est pas obligé, batemenyon soto lo bagango. Mais na ba condition to zanango. Oyebi que il est de principe que à force ya koyoka ba médiocre, on a tendance à créditer thèse na bango que ça vrai.
Donc alors médiocre ça banane. Alors chaque fois, oui. Il faut qu'on rappelle à Kabato que tes eaux est ma bé ou n'est vrai. Na yo pe oza médiocre na oza malam. Bon, je crois que ngai mona cause à la juge et parti mais bino bato bolanda ngai na politique na ngai nde bokoza na jugement de valeur na zanani apport ni na ko memango na vie politique même na gouvernement ekoyiko ya ngai moko na koyiko lobango te. Donc voilà pourquoi na yawa pona makanisio na zana ngoto meka o partager na bino. Merci Papa Léon et c'est vous mingi ya kozala pemini na yo. Lelo to yambi mwana mboka Toussaint Alonga. Ngai epenge Fofana na posana yeba. Honorable Toussaint Alonga. Azanani pe lokola seni elobi ke bakenda ki élection na parti songolo to groupement songolo. Ozaki élu na 2011. Oui, pe lisusu ozaki candidat malheureux na Mwamba. Toyeba na liste ya nani. Pe ozalaka guide olandaka nani na politique. D'abord, puisque Fofana na bakisaka mukenga kanisaka Toussaint Alonga azaka muta ya majorité azaka muta PPRD. C'est bon, na bandoto na ngai. Je ne crois pas na politique ya PPRD en tout cas. Et PPRD ba koyeba ke so ezana moto abetela bango porte te na zana kati. Soko zui ba député na olobi même na législature ya 2011. J'estime pe naza convaincu que nazaki parmi ba meilleurs députés. Na ménageaka lokuta te na moyibi na kati ya Assemblée nationale. Apport na ngai histoire na banal parlementaire ndeko lobango. 2011 nazaki député élu na liste ya CCD. Au président Lisanga azaki président national ngai vice-président. Lisanga Bonganga. Langa loba Lisanga c'est bien Bonganga. C'est Bonganga. Pas Bomanza. Non, pas Bonganga. Nakazaki Lisanga Bomanza. Lisanga Bonganga. Lisanga Bonganga. Monsieur le ministre, oui. Aza moto ya memangai na politique. C'est-à-dire amona batala moko epa na nga. Abengi abile kiyaka. Tu peux mieux être utile na politique ya mboka na biso. Ça na félicite kae parce que rarement na mboka na biso so ba découvrir moi na moko azana ba talent to maele. Tendance eza ko étouffer. Mais ya étouffa ngai te. A permettre ngai même temps on a côté na parlement abi mettre ko banga bato wana te. Oleki ebele. Manifeste le courage loba. Il m'a coaché comme un coach. Ce qui lelo naza boye bato bayebinga à travers Lisanga Bonganga. Na 2011 to militaire tant on a zui mandat avant comme pendant mandat to militant ensemble naïe. Mais quand même Toussaint Alonga Lisanga Bonganga les on soit zalaka ba moni na opposition les on soit zaka on dirait azako fricoter makasi na côté ya majorité Lisanga Bonganga aza moto ya parti otangi parti na ye aza tendance. Bon na lingi na ye bate position ni aza tendance. Lelo penda na yo lo ba makambo na te ya ye na yo lo ba makambo na nga. Est-ce que vous avez na kati ya parti moko? Non to sito to kabwana depuis akotaki gouvernement nga nazaki d'accord te na tika na nga monanga mais il reste pour moi un coach, un grand frère que je respecte beaucoup. Soki lelo yambaganga, voici l'homme qui m'a amené en politique. Et je crois que les nombreux téléspectateurs à Congo et à travers le monde, Obandi Makangai, doivent aussi dire merci à cet homme. Grâce Nae Baibanga. Lui, il est parti, mais à Memangai na combat, pembeni ya IDPS. Lisanga Bonganga nazo mona pe est-ce que bosala coterie te kama bato Équateur puisque mingi na mona kai na baingele bon na soko lingoye ba bato bazaka sans tribalisme na Congo d'abord eza bangala prenons seulement bon entourage na ngai moko na assez concerne aspect ya kobala na ebite un vrai mongala n'a pas de tribu. Bazaka pe na zuwa te. Makambo wana. Makaba bakisi pe za raté. Yo biki yo zaka noko na biso. Moyomba.
Donc, tozaka makambo wana te. Kitoko. Na kota na essentiel, il est parti ngana tikali. Toujours comme militaire à côté ya IDPS. Oh babengi yango les alliés de l'IDPS lelo. Génitaire nango eza lisanga. Soki lisanga azaki na biso lelo, akwai ko revendiquer ko leka moto tout oaza na kati ya bali ya IDPS. Plus qu'il n'y a pas plus qu'il Mais parce que Natango, non, IDPS c'est autre chose. IDPS ça le la maman na biso. Biso to yei on appuie. Maman na bino. Maman na biso ya opposition. Eza ko finga de. Maman ya opposition. Ça dit que ngai ndenge ozomona nga motalakisa ngai posa ya politique Tshisekedi. Tango to koti première année graduat na université goût ya ko revendiquer tozwa ngo na IDPS. Je crois que c'était na 90 hein? 90. IDPS oya ya Félix Tshisekedi oyo ya papa to ya mwana. IDPS ya Tshisekedi le père o Félix azalaki membre pe akomi président tilelo. IDPS ezaki mibalite. Pona nga na ebi IDPS mibalite. To yekoli politique na makolo ya papa Etienne Tshisekedi motabandai ko memangai ko fréquenter même IDPS permanence lisanga bonganga. Pona ngai ba idée ya ko créer ba lien ya IDPS e uti pa na bato ebele lelo bazana kati ya ba lien ya IDPS motabenda bango lisanga. Lisanga za lisuna bisota kei. Mais comme nazali pembei na ye lelo na droit ya ko revendiquer que par rapport na combat na biso pembeni ya IDPS par rapport na apport technique, les armes techniques et politiques, j'ai le droit ya ko revendiquer que poste moko kozala réservé pour na belitier les amis, les alliés de l'IDPS biso tozana droit ya ko assumer. Et là on est de faire croire bien sûr au salaire apologique kitoko ya lisanga bonganga, mais est-ce que azana Kamwa droit mokoto na. Non, je ne parle pas de Lisanga Awa. Oui. Nazo peso quand même moi. On parle de Toussaint Alonga. Oui, historique. Que poto comme na biloko ba benyango à les alliés de l'IDPS. Motakela eloko wana. Na ba contact na proximité na IDPS eza Lisanga. Ebele bazana Lisanga muto amema bango akotisa bango pembeni ya IDPS. Mais ya kenda malgré kenda nga na tikala na kobi bitumba na honnêteté na sérieux na efficacité na agressivité avec devant le mal il faut être agressif kitoko avec agressivité devant le mal imperturbable stable tilelo. J'ai toujours défendu ma couleur comme à l'époque opposant. Et pas n'importe quel opposant. Parce que bafo, bazala qui est belé, to tikala na ligne na biso ti lelo. Lelo yo, moto yo biso to bundaki, ponae. Félix Tshisekedi a commis na pouvoir. Lelo ye na. Mais bundaki pona le père ou le fils, pas le Saint-Esprit. Non, on a commencé par le père. Le fils. On est avec le fils. Ngaza constant. Et kozwanga memanga na parti non c'est pas na zoba proposition na sedate ngai na sali combat ya Félix oyo tilelo. Je crois que ce que ça na bato bazo militer pour défendre valablement et correctement na cause na kati ngai comme à l'époque naza na kati ya na lisanga kei toye na kati ya puna na futi tike kolobela Félix na lisala nga moto na tiaki ba candidat ya IDPS na lisala na mbongo na ngai. Et ça c'est l'histoire récente. Na gemena na recruter ba candidat na futi mbongo caution na tibango ba caution ngo beaucoup mebele donc ezalaki $1000 $1000 nombre ba candidat to futer la bango. J'ai bâti campagne na bato nga na tikai bango pour na Félix na lisala na gemena to ye na mbandaka pe na Kinshasa
je ne voudrais pas, parce que la politique au Congo est opposée à la réalité à l'Olengwana, nous sommes contraints à le dire. Parce que tout ça, la politique était pour accompagner les gens, mais tout ça, la politique comme nous-mêmes acteurs valables et à quoi assumer. Nous avons des idées, nous avons des convictions, ou que surtout mettre en haut à l'œuvre, les Congolais vont apprécier. Mais tout ça, allons quand même à toutes nos questions, pas tout ça la monologue. Mais bah poste ango to moni nandenge ba kaboli ango nandenge ba tnos bazolo baké ba sopi bino Maradona comme benga président Kabila Maradona puisque aibe au sopa a sopi bino vous vous retrouvez seulement avec 17 ministres. 17 ministres on a déjà entouragé à président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi aza kotonisa kaka bato yo ba camarade yo ba oti poto o bazana expérience à mon côté botala même ba biloko ya ba saute bouton so ki saute vache ba saute simbiliki eza bato moko baza au conseiller on le dit hein eza papa mon dire azolo bango te et azolo bango pardon mais déjà ba côté na bino mobulu quanta quantité nombre ya ba ministre au bino j'espère que vous avez des compétences. Mais on dirait que Bazo Bossa n'a quand même bino pona esprit moko na si sa phrase nangai esprit moko égoïste au Isaac entouré président Félix Tshilombo Tshisekedi. Bon, à vous. Je ne pense pas ndenge na ebeli président. Très équilibré, très poli et très infiltré pareil batuba oti poto. Tika nongana loba. Ndenge na yebeli pour avoir milité longtemps à cause de la surprise na acteur un tableau na chaque acteur il est évident que ce bobomi nyama monene moto na moto ko ya ko revendiquer même moi ya simba yi même mbeli ya pamba ko revendiquer mais il connaît je crois que les mêmes soucis autozaki na on a kati ya combat ils ont continué à guider pour ça un choix. Il y a des athlètes, il y a malamu. C'est de là que dépend réussite pour le lobby. Oui, puisque réussite, il y a ça, un gouvernement. C'est fondamental. Ça dépend, il y a bactéries. Oui. Il est évident que dans il y a opposition qui lobby. Il y avait aussi des escrocs. Ces escrocs-là peuvent se faire passer comme un bateau normal. Oko permettre nga tanga kombo abesko. Naza na poso tanga kombo ya moto. Bon, au bon délingaï. Au biki puisque au bon délingaï. C'est tout à fait normal. Mais le président sait que ngai alonga. Na kompanyaka yete pona flatter. Nga alonga. Na zape moto asala ka politique ya butute. Nga alonga na lobaka vérité. Jusqu'à là, naza convaincu na porté soutien na ngai. Même ma tête, mes pieds, mes convictions pour réussir. Plaidoirie na ngai za réussir. Est-ce que vous réussir avec une minorité dans l'Assemblée nationale? Tikana nona loba biloko. Le problème est zapenda yangwana te. Le problème ya Congo, c'est d'être sérieux. Nga nazaki ngai moko na parti na ngai CCD à l'époque. Mais je n'ai pas été emporté par le vent. Je faisais bouger cette assemblée. Vous n'avez qu'à demander le président Minaku. Parce que Yenda Eba qui est un vrai opposant parmi les opposants à lobby. Bon, tout n'a pas longa. Tout n'a été tout ça comme on a eu combien de fois au Likaki à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Naye Awa également pour plaider de sorte que Batoba Yoka, que les flatteurs, naturellement, Bakozala, ils veulent devenir des ministres sans raison, sans les armes nécessaires pour aider le président de la République. Mais nous avons dit aux gens armes techniques et politiques. Est-il est là et sur le terrain, sur le terrain, dans le ville, à tout point de vue, à niveau nyonso. Bon, exactement le rôle à échec. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il y en aura,
de manipulation. Mais le vrai zeli, bato baana posa makambo etambola, ba otika la imperturbable. Yo vous assure que yo ndenge ozana ba approcha yo te po changer. Ba approcha yo. Ba tu après perdre au bazo la ndanga pana. Otikala na tika ba. Na continuer. Yo ba ki ga libanga. Dépendre na libanga na yo te. Otikala na nzela na yo et na apprécier à juste titre soutien na yo et pas na président de la République à ce qui concerne makambo joli kanaka. Biso toza lokola ba gardien ya vérité. Oto bandai ko bundelango. Nous n'allons pas accepter que l'actuel président échoue. Et ce que naie est un retard encore il y a 5 ans il y a ba Congolais. Voilà pourquoi nous sommes obligés de temps en temps de rompre le silence na biso po tolombaka. Attitude il y a PPRD, attitude il y a FCC. Ça veut dire par rapport il y a apparemment ils ont encore la combat ou ils ont indépendant ça Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est la politique. La bonne ou la mauvaise? La mauvaise parce qu'au Congo souvent ça a la mauvaise. Ils ont domaine à fouette, ils ont domaine politique. Il faut que le président soit bien entouré par des gens valables. Pas Bamibi. Sur terrain, tout cela qui marche à gauche, tout le monde a bangoté. Quand on se dit on est leader, on doit descendre chez lui. Moi, je suis de la Mongala. Qui n'a pas vu à Longa, na Gemena, Mbandaka, Lisala, en train de parler de Tshisekedi? Qui n'a pas vu? Au monde a déjà ma conviction n'a essayé à modifier. Molière n'a yekola ko somba chemise comme avocat. Et je suis fier na se contenter na owana. J'ai résisté à des choses. Mes positions n'ont changé. Si je revendique aller au gouvernement, c'est pour soutenir combat nangai o nabunda pembe na IDPS. Je ne peux permettre tous ceux qui courent aujourd'hui incapables. Il y a qu'à manifester ma conviction dans au grand jour, qui mangent dans les râteliers la nuit. Aujourd'hui, ils courent. Les faux, il peut se passer pour les vrais. Mais nous avons la responsabilité morale et politique. Il y a qu'à soutenir le président et de combattre ces choses-là. Fofana? Merci Papa Léo. Eza lelo esengo koyamba mwana mboka tusalonga. Na koloba nini neti lelo comment na moto ya ti die na Molière TV a réclamer makambo etali Molière to ko linga toye banazonga mwasima mwana mboka tusalonga a fait ko expliquer biso comme à lieu ya IDPS. C'est-à-dire oyebi munene na lupango. Lelo papa kufi bana batikali c'est normal. O réclamer munene na lupango na bino parce que oyebi munene na bato bakolanda biso. Lelo attaque allié oki koloba nini oezo lakisa penda. Merci. Il faut na rappeler yo na papa Molière na ba téléspectateur na biso que nga naza un allié inconditionnel, c'est-à-dire que un allié inconditionnel là que c'est sans condition et avec amour na osala. Je ne manipule pas les gens pour les gens bato musuba comment balier aibaka mbongo avant aye nango azo korompaka bato po afungulele nzela te kotanga te. Merci. Mais ngai eza sérieux nanga na mutu nanga nde kufungula porte. C'est tout. Ce que nous voulons, régime ya président Félix Antoine Tshisekedi eza régime résultant ya combat au bisoto bundi pendant ta molai. Notre vœu le plus ardent, tout le monde est à Longa. Pour à Longa, nous devons faire de sorte que... Non, président, il va à Longa. Non, il y a un pour à Longa, na lobite que pour à Longa, ça n'a besoin à Longa, non. Na lingina loba tout simplement na lingala. Que à réussir, il faut choisir bateau ya malamu. Il y a des gens qui croient qu'à force de faire dans moto, chaque jour, nous sommes faux. Moto, net inga tambola pa mpambate. Mais na mon rappel chaque jour, mais na zo porter yo, na poser ba acte positif pour na yo.
tout ça longa mais ngana kama na bobangi na ndenge ke bokamati na répartition c'est salami bozaka na 17 non 17 ministres na poser la question na bozaka na 17 bango baza presque na les doubles si pas les triples à force il y a cause nanzala ke ba na indigestion mais tout ça longa pona ke bino bolonga yo mutoza pembeni ya Félix Tshisekedi Tshilombo on a bakisa toujours Antoine to bosa na kombo Antoine te ya président bakamati to basede bino oyo na Swahili balobaka so ozobeta carte bikwalasa ya bikwalasa ça veut dire ba 7 ya trèfle ba 6 ya pique bango bazaka na ba dame ba as ba roi est-ce que on dit vraiment qu'il y a une quantité oyo ba pesi bino pour parvenir au ça politique il y a président Tshisekedi à vous bon merci na motuna wana na ko renvoyer yo na parlement opposition zaki moke mais nous avons réussi à gêner l'action de la majorité parce que nous avons détenir et l'autre va bien en vérité. Ces gens n'ont pas réussi à décoller comme ils le souhaitaient parce que la vérité était de notre côté. Ces gens-là, banane. La majorité à lobby. PPRD. PPRD. Parce que si ceux qui nyonso et bandayi ko sale mandenge bandayi ko linga mais les autres n'ont en réalité mususu. Mais on ne peut combattre la vérité, mais nous ne dépendons que de la vérité. C'est ça le principe. Pesateur et la vérité et benda bango basala ou bakokai ko salate. Les loyo politiquement FCC a souhaité te bamona Félix à faire décoller mboka oyo comme motona bango akokai ko sala ngote. Ils feront tout. Encore que l'alliance politique n'est pas bangote, s'il vous plaît. Signé ligamona na otika yote. Mais tikana développer ma kanisa. O ligambo bo signa ki na butu batu yonso baza ko tuna bo signa ki nini? Bo signa ki nini? Tikana développer ma kanisa. Il y a ba allié à UDPS. Boza fier lelo ya komona combat bomenaki ke le mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé le comment tikana développer ma kanisa na ngai. Et combien le ventre d'abord si ce sont les FCC bazaba compatriotes politiques. Et alors quoi banano na kata famille nyonso bakoza na bizaleli mokote. Mais vous avez la responsabilité morale de voir la famille et l'élément. Et celui qui a la responsabilité politique et morale, il y a Congo Lelo et ça Félix Antoine Tshisekedi. Et je crois que c'est lui qui doit guider. Et la politique, au ministre, c'est la politique, il y a gouvernement à la République. Et celui qui représente la nation congolaise vis-à-vis de Mokili, et ça, Félix Antoine Tshisekedi. C'est vis-à-vis de la politique, impulsion, de bâtons soit na travailler. Si hier, biloko monsieur Salemaki, parce que bateau bazalaki lobi va permettre qui mais je crois que yé a permettre à monter. Nous avons encore dans nos cœurs ba blessures et les affres, il y a mes gestions, il y a lobby. Mais bango kande baye wana eza na assemblée nationale, c'est la totale longa. Na assemblée nationale, c'est le PPRD bis oyo baza na assemblée nationale. Baza na ba nombre ya ba députés ko le kabino. Ah baza c'est ce qu'on a ba ministre ko le kabino. Est-ce que bakotika Félix Tshilombo Tshisekedi président de la République? On a Nazolanda, combat sur le terrain, Tozolanda, Toza quoi approuver, Toza. Mon cher ami, c'est là toutes nos questions. On dit vraiment que vous avez une minorité dans l'Assemblée nationale, minorité dans l'Assemblée provinciale, minorité dans le Sénat. Donc, bisika nyon soana baganga film ba dirijaka. Au nom de la Constitution, bakotika bino Constitution wana bo appliquer yango. La négociation pe karaba. Merci. Nous avons mon droit Nemi. Nemi wazaki directeur cabinet chef de l'État. Ah na kanzo lobi Nemi. Bon, nous sommes conscients na ba évidence politique wana nyonso. Mais bako empêcher bisote to réfléchir pour na bonheur ya Congo. Et lorsque nous allons nous engager, c'est pourquoi dans le lobby le préalable des préalables pour la présidence de la République,
azala mieux entouré ezala balié o bazana INC ezala balié ya IDPS ezala INC basala choix na ba meilleur citoyen soki bakozala 10 pembe na Félix o aza président na biso bakoki koede ye akenda liboso réussite condition nango ezali choix ya bato. Mais yo oza na kati parti na yo parti ya lisanga bonganga parti ya lisanga eza na kati te bon enfin eza tolo batala lapsus mais yo oza allié mais na FCC bino boza allié FCC bino te ba FCC c'est-à-dire que c'est-à-dire que oza na kati tout ça alonga oza allié ya FCC oza na kati ya bon nalingi to comprendre eloko moko. Je ne m'intéresse pas du tout au AFCC bazali non landa no raisonnement na ngai na s'intéressaka mingi te ke o basalaki boye bazalaka boye bakoye non nous sommes conscients tozo développer pe mayele pona composer bango intelligence na bango na intelligence na biso pour que président Félix Tshisekedi a réussi. Voilà. Boza na doute. Non. Et l'autre moto ya mayele ko yiko sala. Ata na yebi ke yo za ndoki. Mais na ko développer mayele na ngai ke kindoki na yo ezana ba fete na famille na ngai. Yo po ifo comme ndoki. Non, yo zo ka ngai te. Ça dit que kindoki na yo ngai na ko développer mayele. Pona développer mayele na dominer kindoki na bengi Yesu na vie na nga ndoki na pouvoir te na moto aza na Yesu. Voilà l'intelligence. Na politique elingi koloba nini to yebi ke ata bazo confesser na monoko mais na mitema na bango ba permettre te l'actuel président a réussi. C'est une alliance politique. Bazani boza ko défaire en côté alliance wana ezala to kamati ezala na no tout ça longa sinon ozala lokola monologue mais pas ni boza ko dénoncer alliance wana te o ezali défavorable na IDPS ezali défavorable na président de la République bon oyebi Antoine Tshilombo oyebi ba résultat ya ba élection ya lelo sa to kota na ba détail nango et produire auto za nango en face pour na survie ya mboka pour na intérêt supérieur ya mboka tondimi le lenge ya makambo boye et salema pour que to maintenir kimia unité nationale mboka ekenda liboso. Mais cela ne veut pas dire que tokoyi ko bosana ke yo papa Molière ozakandoki. To bosanite? Toza conscient que ngai na papa Molière papa na biso moko azande konanga libumu moko mais azanga motema mabe akindoki mais toza na kata famille moko. Ça dit que yango na lobi no ke tango na yebi ke yoza ndoki na kozwelo nguyo eleki kindoki Yesu. C'est-à-dire na politique oyo ngai nazomona ce n'est pas de suivre l'agitation mais c'est de développer l'intelligence pour que challenger oyo champion na biso akenda liboso kindoki wana ko utaka epana bango te même peut-être na kati na kana biso même bo baza autour na biso. Donc l'intelligence est développée pour stopper tout le mal pour empêcher l'exécution à bon port na programme et à président. C'est pourquoi, Songa na yawa. Bon, les gens peuvent dire, bon, ils ont revendiqué na télévision, mais les gens ne savent pas que politique ya mboka na biso, et ça politique ya bato mayele te. Ba memi bato tout ba comme bazoba. Alors, ndenge David a salaka, pour que akufate, ami komisi zoba a traversé. Ndenga na sali. Comme bato ba loba lobaka, il faut biso tout au loba loba. Tant que tu ça, dans l'axi bato ke nazaka zobate nazaka mutamaeli. Oui que Moïse ka yemo a traversé hein. Mai wana yaki mbango. Na pesi exemple ya David. Tant mona yike po akoma exécuter mission ya Nzambe, ami komisi zoba. Alati bilamba salita komi fou. Batiki bakanisi kazaki zoba, mais azaki inspiré na Nzambe. Tant akomi kuna a comprendre. Totika 10 minutes yango vis-à-vis na makambo yo. Biso tozo développer mayele pour na ko aider président Mboka. Ba biso na régie Fofana quand même quelques questions.
bana ndeko alonga akamata message leka biso toyebi ye mais bato bazolanda biso balanda pe ndenge moko ye moko aza défendre kawana Fofana question. Merci papa Léon na lingina loba lelo keno lelo to simi pena ngolo na ici kana na ba poil na ye on mboka tout ça longa na yebi keno azaki député honoraire pe azaki penda maître avocat proche na population. Je me rappelle tant bozaki na makambo ya Kingaboya Mokonzo papa Molière mwana mboka Eliezer Bosimbi micro mais mwana mboka tout ça longa na mambitali droit lelo sur le plan politique Congo peut développer ils ont dépendre pour la mayele ils ont dépendre pour la volonté attaque allié à UDPS. Merci. Réponse. Merci. Motuna neza ya mayele mingi. C'est que à la fois Bible lobby que à la fois il faut ajouter la sagesse et la connaissance. So biloko wana tondi epana yo okola lanzalate. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke au-delà ya bozoba o eza na Congo, gestion ya bozoba il faut montaza na bwanya na mayele bele. Pona ko bimisaka bato wana ke bazaka bazoba. Mayele ko yiko zala. Mais mota mayele ko ipe ko servir mayele na ndenge ya mabe. Tous ceux qui ont gagné la vie na Moïbi na Congo vont se pauvrir davantage et ils vont rester esclaves et prisonniers parce que Moïbi a osana posaka kaiba pour se maintenir standing inae. C'est la responsabilité à ba Congolais nyonso ba comprendre que passe et leki to lembi ko baluka sur place. Parce que soki bato bakoya ko luka ba mon échec ya président Félix bazo préparer diable aya ko zo esika sa boza ko accuser diable alors que ba diable eza kaka bato baza pembeni awa na oloba nazo viser moto moko te dikanga na viser ozo pekisa awa landa ngai nazo s'il vous plaît awa ezo dépendre na bato nyonso qu'il soit de l'IDPS, qu'il soit des alliés, qu'il soit allié comme INC, qu'il soit de tout bon, tant que Barozana volonté à aider président à Kenda Liboso, il est assimilé na Satana pour venir à Congo. Mais à réussir. C'est-à-dire que ceux qui volonté est allié, n'a pas ce exemple mon natanga la Bible mingi. Yesu azo linga nzamba linga détruire mboka. Abraham bandi ko plaider abinae mais so okuti ata juste abinae so na kuti juste na osalate. C'est que bato nyonso bakoyi ko entourer président de la République 1 ou 2 ou 3 juste ba ozangate ba ozala. Bango bako bikisa. Honorable tout ça. Bakoyi ko aider ye akenda liboso. Na bakiselo komoko. Na tuni question na tina. Ngai na kindana dema kesela cameraman na biso. To komi na Kabinda. De Kabinda Luba où je passe, c'est 200 ou 100 et quelques kilomètres. Développer mes ati. Ce que tali niveau à mon amour Calambert Mini, au tali le Sankourou et Taïzali, ça ne va pas. Yo moko ok Équateur. Au tali même en Congo central. Ce que Batouana, basali pendant 18 ans. Lelo, Balingo Zonga. To sali Lioto, bango basoaka Ngombe, bazui Ngulu. Merci. Na comprendre yo. Mais nyonso wana eza lokoso. Il nous reste 7 minutes. Eza lokoso ya ba Congolais, surtout ba politique. Lokoso na bango. C'est avec qui nous avons milité hier en opposition. Tant ba kenda yuna, eza ipo ba kota na gouvernement. Oui, mais évidemment bango. Eza bango. La plupart sont des aventuriers, parents soient-ils. Aventuriers au vrai sens du mot. Parce qu'ils ne visent que leur ventre. Nous va province et à Grand Équateur. Les loyaux. Ba homme politique ya makas au-delà libumuna bango baza sérieux baza combien? Bon on a IDPS baza combien? Tena lobby na ozwa province na ngai. So na lobby so na lobby bato mosusu na PPRD baza combien? Mais na papa Molière eza malamu tena mi lobela pona. Mais nazo loba précision d'abord na province na ngai. Vous croyez que pendant 5 ans qu'on résistait, nous avons résisté, nous avons proposition. D'ailleurs, généralement, mon toit est bicolo, bazar maël, tendance na politique est à kangaï monoko. Babi aux un cabinet au lieu mais non, est-ce que cause un cabinet, bah monsieur tu vas jouer un bon avant ngaï.
est-ce que va continuer ko luka mbongo te même ba ba uto ko zo million ba continuer ko luka ko zo million parce que bango ba teka milimo na bango et pas satana l'argent ou rien baza capable Kinshasa bato ba kufa atika yemo na famille ne pona mbongo kitoko alors bato lolengo wana yoko iso bundana ba ona makasi te to développer maël il est évident que normalement la politique sont trop pauvres au Sahate. ouais sont trop pauvres dans la politique sont la moyenne moyen oui ba manipuler yo o lingo lingate ba manipuler yo politique na bisika monsieur Zaka un ancien médecin, un ancien avocat, un ancien homme d'affaires, un ancien, to motomoko a développé moi noblesse moko boy, aye apé sa maël pour mboko ekenda. Mais alors to bando chuté, na pesio en 5 minutes quand même un message penza puisque aux communicateurs, aux hommes politiques, aux en front, message pendant 5 minutes, il y a likambo ndenge to yambelio, to na besoin to yoka. Baninga pe ba yoka, awa na ye koyebisa public même na ba konjo ba koyoka même na premier ministre même na mokonzi ya mboka bayebaka moto te po bolia na ye chaque jour sani moko to azama na mabe mais bazwa tableau quand les gens cherchent oh to luka bato sérieux est-ce que c'est vraiment ya luka vous prenez seulement le tableau ya chaque acteur pour vous faire une idée que c'est un aventurier a mérito que na gouvernement. Tout ça longa merci na Sugisa. Ça veut dire que chaque acteur politique a un tableau na ye. Politique na biso salemi 3 quarts et demi aventurier. Mais bino boyebi aventurier wana. Tout ça longa zela nous pardon na poser question. Bino boyebi aventurier wana. Na ina zape impression na yo boyebi non seulement aventurier mais vous avez respecté oh constitution. Penses-tu tout ça à longa que au ça président de la République pas de problème il y a respect il y a constitution. Tout le monde a problème local là aux dénoncer en Gawa. Ba anti-valeur wana. O bazo sala ba débauchage lelo, o baza respecter ba texte était, o baza ko avaliser ba dédoublement, il y a ba parti, o wana nyonso bino boyebi, bino ba boza batuya, boza ba allié. Makambo wana c'est ce que bo dénoncer on ngeni ni plus vous semblait qui c'était consent. O likamba ba dédoublement, il y a ba parti politique tout ba biloko wana nyonso. Nyonso wana eza résultat ya politique ya mabe ou permettre bateau batondisa ba poche na bango. Et dans les manipulations, l'un des mécanismes est de créer flou dans les dédoublements. Il y a pas parti politique. AFDC. Pour se faire passer comme Bangonde, baza alpha et oméga. Ça bango politique ya mboko yo ekotambola te. Mais bato batanga histoire malamu. Sous la biso to koli sous Mobutu. Moi j'étais de l'Équateur. Mais quand je suis allé à l'université, j'ai compris que ce qui se passe est la normalité. Na comment il faut combattre yango. Comme il était là. Na comment il faut combattre yango. Parce que je n'étais pas d'accord. Malgré l'université à l'élo échangea, bana ba comprendre ma cambote, mais à l'époque, quand tu es un étudiant, tu es vraiment un patriote. Mais l'élo est comment ma manipulation est belle. Alors, biso to comprendre que politique wana nyonso il faut tout raser en haut. Et Félix Tshisekedi, président Lelo, a une opportunité à poser fondement. Comme dans le Barango, pour permettre Boba Sima de décoller. Donc, il faut rater l'occasion, il y a fondement à nater. Si il faut rater, c'est fini pour nous. Alors, notre responsabilité morale, ils ont aider. Chaque fois qu'il y a un lemba, prenez courage. C'est vous qui avez la mission. Posez fondement. Tout ça à longue. Donc, ce qu'il y a un récit, sinon, ma question, dans le principe de valeur à poser en gros, c'est fini. Ouais, un lobby. Tout ça à longue, est-ce que, dernière question, est-ce que on dit que le gouvernement est Kobima? Est-ce que Kobima quand?
Bon, difficile, il n'a pas une réponse comme mathématique, 1 plus 1 égale à 2. peu près, oui. Parce que tous dans le domaine politique, il y a pesanteur et belé. Tout ça, oui, mais 8 mois. Donc, gouvernement, écobima, mais mon collègue écobima n'a évité. Il y a que le président de la République qui peut exactement nous dire que écobima mon collègue. Mais, où est important, c'est que nous voulons voir les bons citoyens sérieux va composer gouvernement. Mais président va imposer tout ça dans la bon, na silisa. Oui. Ceux qui vont croire qu'ils sont majoritaires dans le Parlement. Ou bien, j'ai entendu quelqu'un dire que cash est d'abord affaire à INC, na IDPS. Mais les voix, les suffrages, oyo bato ba vota ki mokolo wana ezaki ya INCT ni ya IDPS, ezaki ya ba Congolais. Comme Congolais ayant participé à la victoire, nous avons toujours le droit de parler. Et nous allons parler. Vous savez, cette politique-là ne nous avancera nulle part. Ce taliba sénateur, depuis 60 ans, les loyaux, n'a pas succession à pouvoir. Et si quand il y là où il y a la sagesse, c'est là où la lumière luise. Mais montant la sagesse, ton intelligence, ténèbres continue à régner. Est-ce qu'il y a la sagesse? Merci, chers téléspectateurs. Fofana, merci de la contribution. Bouti Olanda, Toussaint Alonga, Oyo, non seulement dans le communicateur, Aza avocat, Aza ba compétence na tout le monde na parlement de part, intervention na multiple. Un certain moment de gens oh mais ba député en ba mususu ba sali to ba zate. Oui, donc na procès à mon mboki Eliezer. Kitoko Chine mais oui ko tala na prison ba boyo mon Eliezer. Mais après to bengo papa Léo Azobi. Kitoko Toussaint Alonga, j'ose espérer que Barotika, président de la République, Antoine Félix Tshilombo, Tshisekedi, Barotika ba main libre parce que tout ça ko ba pression examinki. Hein? Il semblerait que le président Alobi a okamata bateau bazana parlementaire. Bateau yo bazana bilanté a okamata arondi makombo na bangote et tout le monde a quand même ba nouvelle tête. Bah ça là va voter ba loi na parlement. Donc voter en parlement en eza ko sala te on a en tant que parlementaire en tant que député n'a profité le mieux élu à ville à Kinshasa n'a yo moi za élu. Oui. Merci de Toussaint Alonga. N'a lancé message et pas président. Il y a Assemblée nationale, Madame Mabunda, pana to dénoncé Makamonyoso au premier Takibiso. Na l'ère il y a pré-campagne. Ba député on est clochardisé. Ko futa oh bazoza oh ba député bazoa $15,000 et c'est très à l'okuta. Tout ça, na bampiaka, et l'oromoko, nous sommes clochardisés et Madame la Présidente a profité de l'émission, il y a Toussaint Alonga, et dans l'émission, il y a besoin à l'oba. Tout y est, vous savez que tout ça a évolué dans les conditions, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Le passeport, il y a pas de passeport, il y a droit. Et l'oromoko, il y a maté. On dirait que vous avez un abonné absent. Bamzous baza ko voyager. Donc senga mbongo ono na finance mbongo ezate puisque mbongo wana bakangaki yango pana ba voyage à président de la République. Bon moi nini boza ko linga beaucoup ça politique ko salir président de la République puisque ba voyage bino moko boza ko sala etc. Mbongo boza ko zwa wapi les députés toza ba clochard. Madame Mabunda, et j'espère que Nalikambouana, enfin, au Robanda Moussala, puisque toujours salaté, n'a pas gouvernement, réseau bimaté, etc. Tout ça en longa, merci beaucoup. Merci na franchise Nayo. Fofana, merci beaucoup. Merci na ba question Nayo. Et ça, affaire à suivre, et Nalingo poser question, tu poses à Mikolonioso. Est-ce que tu finis moto?